Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Ceux qui ont l'andinga pele lomba la liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Otalakaba, réalité zole kanamokili. Toye na sujet ya kolobele la liwa ya pululu. Pourquoi tozongi sous kolobele la liwa pululu? Parce que tu remarqué comportement moko bizarre. Comportement moko o epesi mawa face au monde par rapport ya ba artiste et comédien. Ndenge ba se comporter par rapport ya ba image na bango ndenge zo tourner na ba réseaux sociaux kuna esika bazalaki na kingakati. Mais pourquoi tokolobele lango na kati ya des shows d'Enar TV zala branché toke na détail. Tomona ki tango pululu akufi ba comédien na ba comédien nyonso en fait ba comédien en général ba yaki kolela elongo na famille ya pululu. Tomona ki ba mususu ba pika ki ba crise ba lakisa ki penza ke bangonde bazalaki na bolingo na pululu. Tomona ki ba mususu pe balela ki au fond tomona ki pe to santa ki penda ke oui ba comédien bazana bolingo entre bango nzoka non ba comédien congolais bazana bolingo te entre bango il y a pas l'amour. Pourquoi j'ai dit ça? Toke na détail au comprendre pourquoi tozolo baboye. Tomoni ba vidéo ezo circuler na réseaux sociaux ba ke na Kinga 4. Bakena Kinga 4, ceux qui tozolo be la Kinga 4, tozomona déjà Joseph Kabila. Oui, tozana on a problème à Joseph Kabila te, mais bakena Kinga 4 kokuta na maman Olive Lembe. Na kati ya ndenge tokolobe la maman Olive Lembe azana problème na kati ya sujet OET. Maman Olive Lembe tocheye innocente, tocheye à part parce que yazala qui prévu asali sa fête na ndenge salami wana. Mais biso tozolo be la ba artiste et comédien ba revese ba sali soni face ya communauté congolaise basali soni liboso ya bato. Pourquoi tolobi boye? Tomona ki ba mususu balela ki ba mususu ba pika ki crise. Ba mususu balakisa ki ke baonde bazali na bolingo makasi envers pululu. Or non, ce n'était pas le cas. Yoka na fungole lio parenthèse moko rapidement pour comprendre. Ebi na matanga bato o ba pika ka crise, plupart des cas baonde bazala bandoki. C'est vrai, je te le confirme moi. Bato ba pika ka crise na matanga ou akwei akangami. Plupart baonde bazara bandoki, baonde baebara liwa ya muto ya kufi. Et c'est comme ça, des shows d'Enar TV, rien que la vérité, rouge comme rouge, noir comme noir, nous on est là. Ba comédien oyo ba revese na ebite ya soki pona nzala, to nini, to ebite. Komona ke pululu azana morgue, nanu kutu bakundi pululu te. Ole ba vanda bazala na mawa, ba s'organiser ndenge ni ba kopesa honneur. Na muninga na bango comédien akufi liwa moko ya brisque liwa ya mawa liwa ya pasi ya mutu bosa ine siko quelques minutes babengi yo akufi liwa ya pululu liwa ya mawa liwa ya pasi mort subite. Mais bandeko o ya théâtre bazui mawa te ya muninga na bango oui quel que soit ba pesa ki bango invitation par maman Olive problème ezate soki ba pesi bino invitation par maman Olive mais tant beaucoup eli problème moko grave na kati ya famille comédienne. Tant bo perdre élément moko oya bino penda bolinga ki mingi mutu lokola pululu aza mutu oya aza plus aimé na nation aza plus aimé na communauté congolaise mobimba pululu aza na succès plus koleka ebele na kati ya famille comédienne congolaise. C'est ça. Tant bo bungisi mutu lokola pululu quel que soit le cas ya koloba ke bozaki na invitation na maman Olive Lembe oui on a disconvient pas mais bokokaki ko la maman Olive lettre. Ya koyebi sa que maman d'abord maman Olive Lembe moko pe aza au courant que pululu akufi. Maman Olive Lembe yebi et puis yende mutalobi ba garder corps à pululu pour passer la autopsie ba yebelo oni ebomi pululu. Mais voilà, nous on est là. Pourquoi pas faire une lettre à maman Olive que nous sommes éprouvés moyen to ya lisusu na feti wana ezate. Permettez-nous tokutana ata la prochaine fois mais c'est simple. Nandimite ke yo na famille na yo soko okufeli o continuer ko sala fête po batu baya kolia ba mela non. Nandimite ke yo soko okufeli ndenge tozawana na kati ya famille ya pululu mwasi ya pululu akotele mapwa kende Kinga kati ya kende ko sepela non. C'est-à-dire ermo ba comédien oyo entre bango déjà kindoki ndenge bazo bomana entre bango ya kobwakela na ba maladie kindoki bazala rapene eloko te ba simple souffrant ba malheureux to lo bango ndengo wana. Biso non sopé tozwa te mais bino banani ba artiste et comédien ba malheureux souffrant bo revese kaka pona nzala bo saboter bemba muninga na bino eza na morgue et chose grave boke na fête ya maman Olive Lembe au lieu bo zala vraiment na attitude ya matanga na attitude de deuil bo manifester attitude de deuil
Bino boke ko manifester attitude de joie. C'est comme si vous célébrez la mort de Pouloulou. Mais vous sali son, vous sali loko ezalaka te. Et comme ici, Nathalie ba image na bino nga na leli na place na bino nde sengel boza batali boso oya kolela Pouloulou. Mais moi des choses je plairai à votre place. Na leli na place na bino komona bino, ozo bina nzembo nyoka longo, ozo bina vimba. Bozo bina vimba, bozo bina mama Siska. Muninga na bino proche na bino oboliaki na ye, oya sali bino succès. Na théâtre congolais, Pouloulou wana nde asali succès. Na théâtre ba congolais c'est Pouloulou. Et le même Pouloulou le loi Koufi Pouloulou azana morgue na kata glace na malili. Vous dansez Mama Vimba, ce qui Mama Siska. Vous dansez Mama Siska, vous dansez Vimba. Tozo tala bino na ba image, ozo bina Vimba, ozo seka. Ozo bina Mama Siska yewana, vous dansez avec la chanson de Nyoka Longo. Mama Siska yewana, vous dansez, vous rigolez. Et ça le quoi bozo tchole bemba mninga na bino na morgue. Bozo tchole bemba Pouloulou, bo saboter Pouloulou, bo sali mabe. Face au monde, face à la communauté congolaise, bino artistes comédiens, bo sali mabe, bo revese. Yaya ata nzala. Il fallait qu'il bozo maîtrise. Ata bo zanga, il fallait bozo maîtrise. Il fallait bozo maîtrise. Nathalie biloko ezoleka na Kingakat. Biso to condamné maman livité bino mokonde bo laxi ke boza bato a passe boza bato anzala juste ka pona biloko boke kolanda kuna loso yaya loso na 50 €, 50 $ na enveloppe ba msusu bazui ba 50 $, ba msusu bazui ba 100 €, comment dirais-je, bazui ba 100 $. Pona 100 $ na loso. Mais peuple congolais to comment to teki bo moto na biso likolo anzala. Yango pe politique congolaise ezo sala ka ke coincier peuple na nzala po ba manipuler bino. À des petites choses vous êtes manipulés. 50 €, sac à l'os, 50 €, une quantité de riz. Voilà, au teki bo moto na mobimba. Comment mutuloko la Pouloulou na morgue? Vous dansez Vimba na Kingakat. Vous dansez Mama Siska na Kingakat. Pe boza, donc très content. Baso filmer bino très content. Surtout bino batu bilong na mino monani. Et sali mawatro, et sali son. Au lieu de manifester que vous êtes en deuil, vous allez en état de deuil. Même si vous êtes Kingakat, en état de deuil, ça allait être mieux. Mais vous pouvez manifester joie, c'est comme si vous célébrez la mort de Pouloulou. Donc vous sepeli ndenge Pouloulou a koufi. Botika la kimia bozwa succès na, et c'est ça ce qu'on peut dire. Toko qualifier bino ndenge wana parce qu'il y en a kati wana ba jaloux ya Pouloulou pe basé belé. Ba o ba sepeli pe ndenge Pouloulou a koufi basé belé. Tozo landa ba émission tozo mona ndenge bozo réagir. Et belé ba sepeli na liwa Pouloulou ndenge Pouloulou a koufi, c'est-à-dire ba sentir pendant que Pouloulou a tikeli bango espace. Ba sentir que Pouloulou a tikeli bango espace de régner. Ba succès ngo pe abino ya théâtre boza kana le côté ba malheureux souffrant. Bino nyonso bozobela wana ata 10 € ya okende hôpital boza na ngote 10 $. Ya oke futa na ba hôpital pour ba soigner bino boza na ngote. Succès à télévision mais vous n'avez rien. Dans la vie normale, vous êtes tous des souffrants. Même 10 $ à pamba pour okende ba hôpital bo kokokota te. Vous mourrez par cause ya manque ba 10 $, 100 €, vous mourrez pour ça. Des malheureux. Bo sali soni, bo revese. Et sali bien te batu nyonso ba regretter ba bit des choses de nartivisoire. Tala mambezo le kapona Pouloulou. Pouloulou na morgue. Mais batu o ba keko sepela na Kingakat bazo bina Mama Siska, bazo bina Vimba. Et sali soni, sali bien te yaya. Et sali soni, et sali bien te. Tant que Pouloulou azana morgue yaya bokai ko komela mama Olive que non to ko eli problème moko grave. Et comme on a ba président nango abino ya ba masum de blindé, soki ba masum de blindé, bango tout peka ba malheureux souffrant. Yepe vi azoluka soupir na ya souka à respirer lobi paye pas okufa. Azoluka côté ni akozwa ata ya souka à vivre. Et c'est ça. To le belango bongo, des choses de nartivi rien que la vérité, rouge comme rouge, noir comme noir. Tika to lo ba vérité. Président na bango masum de blindé, soki masum de blindé. Mon vieux, yoza mukolo na kati na bango muta kopesa conseil. Fallait faire une lettre à maman Olive que nous sommes éprouvés. Nous ne pouvons pas se présenter à la fête. Tant que tobungisi moko ya munene, ya mukete ya munene. Inga esa elo côté. Masum de blindé, ce que raté ko 100 $ par maman Olive, esa eloni na loso, esa eloni.
Bino nyon sonde bokenda ki wana so bo raté ko za $50 par maman Olive, $50 na enveloppe et ko sa elonini. Ba théâtre en depuis bo wanda ko sala $50 bo simbate, €100 so ki $100 bo simbate. Et je condamne plus Massoum de Blendé, yondo za président na bango. Fallait faire une lettre à maman Olive que nous sommes éprouvés, on ne pouvait pas se présenter à la fête et c'est comme ça s'est fait. Même à la prochaine fois, au Yambabino particulièrement, et puis il n'y avait rien, c'était rien que la fête. Bo saboter muninga na bino. Yoka to linga na kata on na bomoyi et que ça la bien. Mais le kola bolinga na été tant bozayi na bomoyi, on peut vous saboter. Au lieu de vous organiser, de savoir faire comment boko sala pour na kundaye ou bien comment boko sala pour na sala makamususu que vous allez intéresser parce que vous, la famille comédienne, beaucoup fait vous, la famille comédienne, beaucoup fait fallait vous organiser. Au lieu d'aller danser Vimba Kingakat, vous sali bien et sali son. Comme on a ba image na bino na ba photo na bae bino. To bae bino ba ta théâtre bo sali mabe. To bae bino pena na mutema moko. Pululu na morgue. Pululu na morgue yozo bina Vimba. Pululu na morgue yozo bina Mama Siska. Vous rigolez. Vous rigolez, c'est-à-dire bo sepeli na liwa Pululu, donc boké ko sepela liwa ya Pululu, il est parti, vous êtes maintenant libre de prendre sa place, je veux dire. Vous êtes maintenant libre, bo sepeli que Pululu est mort, et vous êtes maintenant libre de remplacer à sa place, de prendre son succès. C'est ça, parce que na kati na bino ba jaloux et belé. Ba o ba yina ki Pululu pe ba ze belé ba sepeli ndenge Pululu akufi po bango ba tika la kozwa reine na place ya Pululu. Or que toi la mutu pe za ya mutu soka akufi akena étoile na c'est comme ça. Personne ne peut faire comme Pululu. Histoire à Pululu et Sili wana pe mutu monta à cause de succès le quoi à Pululu. Non, fini. Mutu na mutayaka na succès na ndenge na. Ne croyez pas que tu vas recopier Pululu pour enfin de prendre sa place. Non, jamais. Et ça libienté. Bande quoi théâtre bo revêser. Bo revêser bo la kisi penda nzala. Nzale sopi bino yaya nzale sopi bino. Melo ni ngena loba. Oyebi na ebembe. Na matanga bato ba kweyaka. Ba onde baza bandoki. Yaya bino batu boke ko bina Vimba na Kingakat boke ko sepela boke ko réjouir pour la mort de Pululu. Soke bemba Pululu bimi oya ko kweya na matanga Pululu a piqué crise, c'est lui qui est coupable de la mort de Pululu. Oya ko kweya na matanga Pululu yende ndoki abomi Pululu parce que plupart des cas batu o ba kweya kana matanga bangonde bazara bandoki. C'est ça to yebi toi ba africain et bien qu'il encore congolais. C'est-à-dire bandeko onde ba ki kolela Pululu ta mamba Pululu ya ki Pululu akufi ba ventrier kolela ya munoko balingi Pululu te soki bolinga Pululu bolinga boke Kingakat te bosala o bosali bolinga bokoma lettre à maman Olive que nous sommes éprouvés moi to se présenter zate c'est ça bo s'excuser c'est tout juste pour na €50 na enveloppe na loso Massoum de Blendé olandi €50 na loso et ça li passe président ya ba comédien au RVC, surtout yo pendant au RVC, fallait pas yondo za mukolo, il fallait diriger tous ces petits au RVC. Mais tolobi boy, tango ebemba Pululu ekobima, soki bino bokoya kolela, bo obima bandoki. Soki bokoya kolela Pululu bo obima bandoki, bo vanda bakiti. Et vous allez bien, bo sauver dignité na bino, bo vanda na bakiti. Et mutako koya na ebemba Pululu yende mutaboma yi Pululu. C'est ça, moi je le confirme. Ndoki nda koyaka. Po andimaki te keno eloko asala ki na molili oya kenda osale na ndako nganga na kindoki andimaki te ke ekoma boye po Pululu akufa mutu akokwea na matanga Pululu c'est lui qui est le tueur de Pululu mutu akokwea na matanga Pululu yende ndoki ya vie ya Pululu yende mutabomaki Pululu parce que là vous dansez à Kingakat Vimba après lobie bemba Pululu koya oye ko pikele biso crise na matanga Pululu botika ko savantrier botika lokuta bozaba ndoki mutabomi Pululu pazaka parmi bino. Toko mona na matanga. Oya kokwea na matanga Pululu. Je vais revenir pour lui parler. Oya kokwea na matanga Pululu. Yewana nde ndoki mutabomi Pululu. Je vous préviens. Bino bata théâtre, bino ba artiste, comédien, tout. Soke bemba Pululu e bimi bovanda abakiti. Boze yatango akundaye bola tabilamba na bino bachela bino su musique ya nyoka longo bobina Vimba. Mais oya koya pe na bemba Pululu o zolela o piqué crise yaya yo mutoboma Pululu boaba avantier boaba escroc boaba nchor boaba escroc boaba nchor mutabomi Pululu ezaka bino parce que bo revese bo sali soni nzale bimisi bino libanda likolo nzala
Bo bungisi dignité na bino likolo nzala $100 na loso. Et ça lui bien te. Et ça lui passe tout le monde a peine que pululu na morgue. Bino boke bina vimba. Et ça lui sonne, et ça lui mawa. Mais ce que bemba pululu bimi. Oya koya kole la pululu a piqué crise. Yende mtabomai pululu. Ndoki ye wana. Po ndoki ndaza mutali boso ya kokoya na matanga. Moi je le confirme. Voilà où ezala qui peut to le belapona par rapport il y a comportement ya artiste et comédien yango wana et ça lui bien te bo ça lui sonne bo se comporter mabe, il fallait pas aller faire la fête. C'est comme si vous réjouissez de la mort des pouloulous. C'est comme si vous fêtez la mort des pouloulous. Et ça lui bien te, ça lui propreté. Et zala qui a bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché to kuta na émission et zali koya, merci.